il faut batonga ba caniveau pour que ba dindaka lisusu te bato musu batonga na banzela bato musu batonga baleka limite à l'état. C'est pas un problème. Tant que vous constatez bon que banda ko tonga mais ba place où l'état fala tekati. La première des choses fait bosala. Bon fait bossa communiquer na Congo, na télé na chaîne nationale na biso. Communiquer wana yozala pendant une année. Mais à un jour mon côté. Communiquer wana banduto sama chaque jour na RTNC. Après zo les kanaba bande d'annonces tout le jour, même batie filmé, batie sport, bande d'annonces fait les caca. Que dans une année, na date telle, to banda ko buka bandako ba place au nyoso le bateau batonga na ba place au l'état et pesa bangote. Donc botonga ba place à l'état, to ko buka yango dans une année. Alors, ndenge ba agent bando kita ba ko sala inspection na ba quartier. Moto ba ko constater ka tonga na place ya l'état. Bo pesi ba mettre au foba buka, tam so to buka ba mettre kingandi. To banda ko enregistrer bino. To banda ko enregistrer commune par commune, quartier par quartier. Sauf que tu as enregistré bino ndeti pendant 3 mois tu as enregistré autant. Tu as déjà nombre ya banda ko oyo to ko buka, nombre ya bato ba ko tikala ba sans abri. Donc combien de familles? 1000 familles. Ok, na 1000 familles, tu tongeli bino. Banda kwa te ba 2 chambres. Ba tongeli lo cité à kati kuna. Ba monga fula ba côté à sekuna. Ba place vide des ébélés. Tu tongeli bino ba cité, ba enregistrer yo na jeton na yo. Nde okoko yeba numéro ya ndako na yo. Kobungisa jeton na yo te. Na jeton ba kopesa yo. Nde numéro ya ndako na yo oyo ba kotonga kuna na ba cité wana. Donc na 3 mois soki bato na nombre koki boki otira no bata 3 mois ba koti ba filmer et une information quand même moto a perdre parcelle na yemo. Moto a perdre parcelle mobimba mais aza quand même na place où a kotia mutu pour gouvernement ezali mbongo sobela bongata ba éponge te et bandela la vie d'accord 2 chambres batia bino 2 éponges na 2 chambres moi et bandela la vie et bandela la vie so boza na bana mibali bola na salon so boza na bana basi ba koti chambre et chambre moko za ba parents déjà c'est bandela la vie so ki bo bandé ko sala ngo bongo il n'y a pas d'ampleur mususu par rapport à ampleur au bozo bomisi ba maman bomisi ba vieillard et il y a que quand même ba muki ba banda ko ba tonga na place à l'état ba pesa bango bisika il y a ba linga ba loka omoni ba bilo mususu même ba vieillard ba loka bino. Toute autorité vient de Dieu. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais bato ba olela na kombo na bino wana pe. Même na mission nzambe soki 7 veillard ba kufi na choka makamba bandako. Komba muto azotinda bino so commander azala pe heureux na poste na ye. Nzambe akoki ko frapper ye malgré vos protections à longolo nesika wana. Parce que les lisi bitema ya bato bazangi ba solution. Imagine ba buki lo pango. Ma pesi mbongo te, ma pesi place kolala te. Projet ya obuka bandako